na pesi mbote na ba comédien nyoso ba koma ba zoba ya baninga Nzambe na nga wana ba comédien muninga sombi téléphone no bobine la téléphone ye mbote ba zoba nyoso baninga mama na ye o we bande l'émission na pesi mbote ba comédien nyoso ba koma ba zoba ya baninga mama na nga Nzambe donc nga bo sa monter na sombi téléphone na nga na la gisi bino bobine na sombi téléphone bina téléphone na ye peut-être yo po banda au sala succès kala koleka ye avant ye bazoba nyonso ba comédien mbote na bino mama na nga Nzambe mais tokende wapi ko babuiti pardon tokende wapi ça monte na l'excuse de téléphone sur le binier après nous on a donc poser une question na expliquer ce que mon ani oui c'est que na uto bine la téléphone ya muninga o ya sombi ngate mna sombi muninga vous êtes torturé plus que Sodome et Gomorrhe ya koloba boité pardon pardon baninga be poani ça monyo ko yo ko ka baninga bo na facilité té jamais faut bine la nanu faut bina de ba ko liam on na facilité té jamais de la vie faut bina nanu donc so mela mabo bine la ngo nyo so ba la bine faut bine la ye faut bina so bini to zoati moi madame Dagina TV maître vocal pour Papa Lombe soi-disant maître vocal soi-disant pas lui bien soi-disant maître avocat ah bon il va défendre signor so Papa Lombe sala o ya gagner ba mémoire nyo sa sala wana na mamba étude nenyo so temps na nyo so benisa na ba soi-disant malheur na ba nyo so batala malheur na ba nyo so batala un responsable du temps nous bimbo pour tala no ka ba bêtise malheur na ba nyo so batala mamba bon tomonaki Zuma kovanda Zuma ondeni ah bien za bien aga libandi to suke boti ni libandi zaka ke suke boti suke lo bano via le boy c'est ça qui est convoqué yété mais c'est ça qui est invité yé et bon vu modéo avant d'aller de l'école il y a une différence à convocation et invitation ayebi bon ayebi na tinda lobby bon ayebi ke ba invité c'est ça quoi invité invité c'est invité d'honneur Zuma to no mona famille bota wana yete wana zu o wana zena famille de zaki zu Mandela o ezasko Zuma si on le garantit faut ba tout le monde ba cook faut ça banana habiter na benga traiter no banane pour yo mona la gol ba tout le monde ba ko yo uta dans famille bota on lobby mabe pardon place on lobby manabi to mo ba ba makangu ba ye ba to ba ye ba te ba éviter c'est ka éviter avant pourtant ba ke biso to comme ça sila roi anniversaire ba éviter si on moni bana na nzamba benga na milimu mabe po satani ngotika bana na nzambe te eza biso te si la nani ngotika biso te si la ninga ne ngotika biso te viens na biso modéo mutu soka liaka mingi na ndako babenga soko mosusu te babenga modéo so bamoni ye na nzela bon yebake o modéo mais ana succès parce que mutu tout na Congo mutu moto bayebi ete mutu tout ayebi likolo ya succès faut bakisa ka bêtise mais siko eza des fois ba comédien belé pour batala yo faut bêtise eza des fois ba comédien belé le na kin ba sikisa ka bat na bêtise so le ngol bêtise ko sa sous comédie Zuma to tchepe na ba enjeu ba Zuma za siko to on ba ke sila aza incarnation et ange de lumière ouais andra ka bolo ko na bana belvikandi yango sala za wa zawana yango créer ba nyoso yango créer ba quick yango créer ma nyoso na toujours mama binde yango eza vrai pona ko luka ko kabala lo ko na madame belvikandi pas ne za kinde po ani mutu moko ba to kumisa ka ye
que le rythme de mon c'est ça la même chose au bon de l'année Gabiso. OK. Et on m'a dit tilo ba finga madame Belvic Kandi. OK. Biso quand on ba finga tout ça là en l'air to ba bomba vérité mais bon toujours ba finga pas bien que c'est ça comme ça ba ngolo côté. Ba za trop si so ba ben ba pe ba conseil. Ça monter. Tout ba discours émission. Ouais. Et voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission, vous avez droit des savoirs à travers moi, votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'élève des casses et l'artiste, je suis Exodo Mikebi. Voilà. Nous sommes sur haute bascule naïb sakabino toujours bango kuna ba ko takataka biso koto toali ko sala musala toali ko pesa à vérité et forme. Je profite pour dire un grand bonjour et big dédicace na ba nyonso balingaka Exode Mikebi. En tout cas, moi aussi je vous love, je vous adore ba nyonso o ba sepela kana Exode Mikebi. Voilà. Merci beaucoup, na maman Hélène Mopembe. En tout cas, ma maman chérie Hélène Mopembe, je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup, na la maman. Elle a dit Mikebi, ma petite sœur chérie. Elle a dit Mikebi, Bambo Tebele et pas Inayo, maman Yaba Nami Balé, Brian Lusala et puis Beryl Kezia Lusala, Bambo Tebele. Et pas Yaya, Sylvie, Joe, Sianga, Jolie, en tout cas, Bambo Tebele et pas Inayo. Bambo Tebele et pas Y'a Merveille, Mosango, Mobaliangani, Y'a Kevin Mangungu, MK Model, Kevin Mangungu, Bambo Tebele, Y'a Ngowana. Voilà, c'est par ces noms que nous débutons notre tranche aujourd'hui. Comme je disais, je suis avec sans mentir, ni Nizobi Malelo. Ni nizo salama lelo to message ko yebisabino ki vérité ya kana escalier pour lokuta déjà et comme makina sincère. Voilà, je suis avec Samontière que j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour na Exode Mikebi, bonjour na ba fanatique tout ya famille Libota. Voilà. Bonjour na ba Moura théâtre, donc déjà famille Libota partout dans le monde, tout chaque monde pour niveau émission c'est total tout le monde a battu pays ba marqué belé tout précis ba pays tout chaque monde pour mutuna ça se retrouver. Mbote na badam Belvic Kandi Poutine écriture congolaise, patrimoine na théâtre Congo numéro 1 écriture mboka na ngai Congo Kinshasa. Congo Brazzaville numéro 1 écriture madame Belvic Kandi mbote na yo. Moi si Alibala, moi si ba pesi la mbongo, moi si ba Latis Alliance. Moi ça bala na 28 mbote na ye. Na pesi mbote na ba comédien nyoso ba koma ba zoba ya baninga. Nzambe na nga wana ba comédien. Muninga sombi téléphone, nous bobine la téléphone na ye. Mbote ba zoba nyoso baninga. Maman na nga ye. Oh we bande l'émission. Na pesi mbote ba comédien nyoso ba koma ba zoba ya baninga. Maman na nga Nzambe. Donc ngabo esa monte na sombi téléphone na nga. Na la gisi bino bobina na sombi téléphone. Bina téléphone na ye. Peut-être yo po banda au sala succès kala koleka ye avant ye. Ba zoba nyonso ba comédien mbote na bino. Maman na nga Nzambe. Mais tokende wapi? Ko babuiti pardon. Tokende wapi? Ah, ça monte. Tala, tu vas te banda Belvic na BBC théâtre. Et ça na batum soufoto kanga ba même biso bato to sala théâtre. Comment ba rôle on ba responsable? Ba outi na ba groupe, ba bani ko sala théâtre pe ba avant ba tout mususu, ba sali pe déjà ba combo, ba sali ba succès, ba za ba père de famille, ba za la basi na bana. On tiki pe na mwasi na bana na ndako ke bini la téléphone na muninga. Okobina musala na ote me téléphone na muninga. Boto ni boyo tournage te me boyo ko bina pour na téléphone. De boyo sanité to ele lopo ndoko na soma théâtre sombi téléphone yo to bina téléphone. Bostika bana bino ni ba bitema mabe hein. C'est ba boya ba kota YouTube. Si ba mitema mabe. Après to ba bina ka boba na ba mona papa bina téléphone muninga. To mo soma ndoko expliquer moi na nini. Père suspect moi les boum pe bimia déjà. Dans dit na pa na boye. Na to bina la téléphone par exemple à madame Belvic Kandi. Madame Belvic na l'accès au téléphone sur to bina. Après nous on a donc Erika poser une question. On expliquer ce que mon anine. Oui, c'est que na auto bine la téléphone ya muninga o ya sombi. Ngate mna sombi muninga.
Vous êtes torturé plus que Sodome et Gomorrhe. Yaya, Koloba Boité, pardon. Ah, ça mon yoko. Donc yoko quand même on a facilité. Jamais faut biner langanan. Faut bina. Donc parce qu'on est na facilité. Jamais de la vie, faut bina nanu. Donc so mela mba biner lango. Nyo se so bakala vene faut biner la raye. Faut bina, so bini to zwati. Ça c'est madame Belfika na sala ba mboto za famille bot. Oh, té, sala ba mboto. Si la famille bot, madame Belfika na sala bon. Yaya, pardon, tika mam sapé ma yaya. Na lobi bo na tsa bango nyo so na ande ba longwa. Hein? Ba Gabi, ba sala ba bon. Té, ya Gabi a komino lamba, pardon, tika ya ifande kini. Ni ti ba biso boye na remplacer Sila. Na kuta mambo wana te ba bina madame Belfika ndi. Ba tout ba sala communication madame Belfika ndi. So ndotel be mission na bango. Au monde ba sala ba analyse madame Belfika ndi, ba le ba film né. Ceux qui ba le madame Belfika ndi, la personne de madame Belfika ndi, c'est que ça trophée, les événements, les organisations. Mais ni c'était ça, film côté sur madame Belfika ndi, madame Belfika ndi, ça personne comme un personnage. Mais quand ba yé madame Belfika ndi, ta que personne, on les a ba le la même chose, ceux qui trophée, organiser événements. Ça qui normal, l'artiste. Mais aussi que tout le monde est internet, tout le monde a théâtre, et comme il torture. Et comme il prison en vie, tu vas dire que c'est un commonine. Pardon. Donc vous êtes responsable, vous avez pas besoin de téléphone. Oui, il faut bien pour pas payer son bongo. Faut bien. Pour pas faire un casting, il faut bien. Ah, mais pas non, je demande téléphone, on dit je t'abini. Nani yo, so bini to zoati. Théâtre bongi. Théâtre bongi ma. Que je chante avec ma mécanicien. Ah, nous avons respect, on dit respect nous. Ce que vous avez un téléphone, c'est que tu as bon père. Ah, bon, vous avez un téléphone, c'est l'homme à casser. C'est bon, vous avez l'homme qui. C'est que vous avez un téléphone, eh, Makasi. Maman, Seigneur. Théâtre bongi, au moins théâtre mon collègue on peut savoir qui est respect. Moi qui on tinda né. C'est que na kabalo bara, madame a vu que na bébé ça théâtre ba on ba bongi sango siko. Eh, na ndimi pena ba zuma ba na raza ba biso mi to bébé ça. Ba on ba bongi sango. Ah en tout cas ba bongi si. Ba bongi théâtre. On a mon mi collègue. Ba bongi si. Ya, théâtre bongi o mukolo, moi mo ko tinda mukolo. Théâtre bongi. Théâtre bongi siko. Nandimi pena zuma bwana razo bino bobongisi. Ah, ba bongi na place ni. Baninga batu. Bobini na muninga mutu. Ba papa ya watu. Ba papa. Bozo bini na téléphone ya muninga. Bozo bini na ndeti biso za boy. Madame Belfika na sombi mutuka. To tiki ba analyse. To gesanga to bini na mutuka madame Belfika ndi. Il faut bobina, so bobinte boko zoate. Bah ouais, pas si. Ah, c'est peut-être que ça fait na basi. Moussou pas balade. Ah! Attends, il n'y a moi sinon. Bon, le moi sinon. Hein? Au tien moi ça pas. Bah yana baliki moi sinon. Bah mona. Bah camarade moi sinon. Bah mona. Bando moi sinon proche. Bah mona capi. Moi sinon pe na quartier pas ça la moi fier, moi ça artiste, ça s'appelle moi le lendo. Bah toi ça la fier. Bah moi le papa n'a pas la chasser moi ndunda papa au bine la téléphone à zumbon ndunda. Il faut bien pas zumbon ndunda. Oh Lili. Un jour, bah bine la sous-vêtement na single na. Ah, tu vas bien na single bobine. Bah bine pe. Mais bobine limituka, bobine le téléphone. Nous sommes bloqués mo ki ba futilité. Ya. Bobine la single boboya. Vanité di vanité. Oui, bah ça la vanité. Ah. Bah ça les vanité. Ils ont vanité. Bah ça les vanité. Ta ba bine bloqué mo kin. Et lamba, téléphone, mutuka, et nini chemise, et ça vanité. Donc non, tout na ba question. Yam Siambe, héritier Ibula. Jerry Kobertos, Tadingalapa, Jemima Ibele, CPI, Bezu Bianca, Sokol Balati, Bakebine, Moutou Commandant Belfika. Batiepe parfum. Bakebine, Moutou Commandant Belfika. Oui. Ah! Sobinité aux ouatés. Pas si. Oui, ça m'a manzambe, pardon. T'es ça m'a manzambe. Ça m'a tomboli. Ça m'a tomboli. Oui, ça m'a balinga balali autant monnaie comme on a bango. Ouais.
ça torture na bisa. Oh, yeah. Ba mi teme. Oh, yi bon ba exemple Yesu batandela kaima putat. Wana Yesu na ba. Yende Yesu. Yesu azongi. Azongi siko na forme msusu. Ava na funa. Ah. Yesu ava na funa. Vanda na funa. Azo pesa ba mbongo. Donc ti ba sala ba analyse ba mona bambo wana te. Wana mambo kitoko ba mona mundeni. Wana se pesa ba. Wana kitoko makasi. So moi sumsa legi na te faire aluka passe ba respecter ba ti on place vanda ne place ba tabon ba respecter ba. Place bazo respecter ba faut place ya vanda. Donc place ba respect ya vanda la ya mwana. Mutu bana sala mission mo bimba le la pona respect moi si. A besoin respect. Donc place ba respecter ya mwana. Ya mwana. Place ba respecter ya mwana. Merci bambote na bango. Bambote na bango nyoso. Ko ba respecter bango. Na bato besoin respect kuna merci na ba respect wana. Pourquoi respect grâce à bina merci na bina. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on est là qui juste introduction. Il y a des émissions de biso. Tout ça ça monter, ça monter. Ajubena moi si ya mutu acheya. Azumba ne bazani siko na ndako. Azuno ba na kala umbala na ubayo kana kata sanksi mo même scène ba on se va jouer. Ba jouer. Yo ka maman na respect. Ah, respecter bon makasi. Ah ça là va bien. Azan respect hein. Ah, respect. On t'a bien le téléphone, c'est bon déjà, respect. Ah. Bah, Robin, un peu moto. Téléphone, Robin, bon moto, Robin. Robin, ah, c'est pas ta téléphone, ce téléphone est grave, tu pas la tu n'as pas lettre, tu n'as pas téléphone. Bon, bah, ça va moto, là où il y a. Il y a pas con, il y a ma bah, l'un de ce téléphone de côté WhatsApp. Yango, bah, surtout dans YouTube, on va la route. Même ça, c'est votre téléphone, voilà. Ceux qui ont une photo, et pendant photo, le téléphone a battu sur la galerie, na bokilo ne qui a un mot tinda. Moi quand une photo, fini, au bois qui boit, moi qui me. Et qui mon na te mon non. C'est là, on va se ça bon pour le téléphone wana. Ah. Oh, pamba bon to robine téléphone te. Pamba rabou. Jamais. Ça monter. Tout va discuter émission. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Viens yo. Na habité so epana yo okobenga vie. Viens. Tonton que malema. Na habité pas dans so benga vie, to benga papa modéro. Modéro est grand frère, Azavie. Azavie. Papa n'a pas mkolo makasi. Papa n'a pas modéro, Azavie papa. Azapapa. Jokas, viens voir moi. C'est qu'Azavie na yo. Baba convoqué na sesaki. Babengi. Babengi. A qui au répondre. Ok. Yé selon yé. Totali vidéo moko. Asali na ndeko na biso mo azali na sima ya caméra. A retourner ba question. Via lobby boy. C'est ça qui est convoqué yé. Mais c'est ça qui est invité yé. Et bon, vieux modéro. Avant d'aller de l'école, il y a une différence à convocation et invitation. T'es bon, t'es. Ah, ayebi bon ayebi na tinda lobby bon ayebi ke ba invité c'est ça quoi invité invité d'honneur ayebi je vais expliquer la différence à convocation et invitation pour na to ki dans to répondre convocation ça nini et ça invitation mais la forme nini na tinelo mukanda exode eza obligatoire oya awa placinga na ça donc convocation ça obligatoire soki oyete yango faut pas convoquer na bina na monu na mabena mona mabeto so mbika convocation eza obligatoire soko oyete na sima na ngoza ba sanction sanction de cause juridique bon na justice ba yo ozo na makasi par force ba osalo lo mo dans na sima convocation na sanction mais il faut yebisa batuke invitation n'est pas englobé nyoso. C'est quoi invitation simple? Convocation. Si on donne invitation, non pas invitation. Invitation est dépend de l'anga. Koya, to koyate. D'ailleurs on va inviter na fête. Les autres invitations dépendent de ma convocation. Les obligatoires. On fait modèle on va penser que les obligatoires qui est dans ces sacs. On les a convocation. Oh boya comme ça c'est ça que no yate. Ah on va pas oyate. La convocation faut yate. Ba kangai. Il faut que se présenter ba mambo ba tout non ba moni il faut pas tout so yete ba kanga ba tina convocation deux fois so deuxième fois ou se présenter ba kanga par force on est ko ba ouais parce que comme mandat la mener ba mener pe ba kina ba on est comme mandat la mener
bayo kanga donc tu veux me dora kenda giwana akendaki pour la convocation si on a la tune nanu communauté congolaise baza ba les premiers le baba parce que la bêtise ko finga ba bêtise nini mais tel ba bêtise andi botala comment baka ebele pe ba commentaire ezaka par rapport à botala bloka bêtise wana ko lekana ba erreur asila ya na biso fo mam savanda kimiat baga ko bango sala wana ba bêtise eta makoleka sila nzambe na ngai wana talango ndilo mu basa mikolo ya ba douche ba kota ba douche ba bi azalaki moi je na ganga ambulance na ba sala ba cri de joie ba so modoro yo moko malaba sinyo sa carte pe ça va bon ya malaba on na douche ça par rapport à vidéo wana ndi convoqué yango ile ka mikolo ba convoqué et puis ba sala cri de joie mais on a mis tout naka lelo boye vie na biso c'est ça qui on dit convoqué bon après tout le monde logo changer dans ba konto ba mamba mais pour la vie ça première fois c'est ça qui compte ya on a le bic bon na binina après mambo on a continuer comme ça là c'est long pour na yo ça face à ndeni to message na justice mboka na biso ba sanctions à la non pas sanctions à peine sauté OK to message derrière moi t'es mon convocation avec une invitation c'est comme minimiser déjà abidana kinaka na vidéo abidana kinda na kuna na sisa na pour na bongisaka na yeba be ici minimiser mon ras mais merci à madame Belvi Kandi nous on peut savoir sur un film éducatif biso pe bato toza na sima na yo to landaka liné na yo na ba chaîne na biso to coach api mamba biso baté mais ça monter là parce que tout ça analyse na yo vient na biso modéro mutu soka liaka mingi na ndako babe nsukumo msuste babe nka modéro so ba monier na nzela bon yebake o modéro mais à la succès parce que mutu tout na Congo mutu moto ba ebiete mutu tout a ebié le colo est succès faut pas que ça crée bêtise mais siko eza des fois ba comédie belé pour ba tala yo faut bêtise eza des fois ba comédie belé le na kin ba sikisa ka ba na bêtise so le monde bêtise a ko ça sous comédie ya ba mais mana misu bazo c'est qui ça ba toi ba comédie belé na Congo na TV modéro kate sans bêtise ba ko ça comédie OK faut le makambo ke le roi bêtise abi non de bo comprendre bien ti siko to comprendre ndeni basi balati maputa na tolo bakoti na douche na bakota na batum so bima moto ya balole bien ya balole bien so koti na confesse na 10 match koti na confie ale tanga bimi 10 match kokite muso koti na kata bimi tina baba landi okimene moto leki akimti na balabala siko to comprendre ndeni bakota na giza ensemble la baba okima milimo ambe tu te comprends ndeni c'est ça pour esa vidéo tout le monde a ça là tout le monde ce que tu comprends ndeni malheur na badnes batala malheur na badnes batala un responsable du temps no mobimbo potala no ka ba bêtise malheur na badnes batala mamba bon mais va te belé bazoloba c'est ça malgré ata ba convoquer bongo na bambando ezalaka te vient na biso on continue toujours comme ça ba biloko wana mesana on continue c'est ça qu'on peut ça nimba noter mais côté mususu vient na vidéo wana a condamné kibino alobini a condamné parce que yo loba na biso a wana plateau oui oza metteur en scène oza scénariste vers lobi boye ma beza la rabiso ba artiste pété ma beza la rapé ba metteur en scène o ba tia rabiso na ba scène ne ba yebi sa rabiso photo ke ne ka na lignée wana siko quand est-ce que metteur en scène appelle ça mon rôle papa rôle le présenter natana comme film na otaba film ba tumsusu pour na construire histoire na ngai natali na luka pato mo avantage na nga sala pato avantage bien oyo pesa biso ngo na otelo rôle na luka mo mo jouer ndumba na sala ndumba bien na luka film mo agitation te si la sala agitation bien na luka jeune mo sala PD na luka mutu big blé na luka neni do ko pa oyo pesa biso to pesa rôle siko modora pesa ba tu imaginer ça la mambona bien
Que metteur en scène un peu ce rôle non. C'est ça. Mais si on mettait en scène un peu sur, est-ce que metteur en scène peut un peu sur la parole? Il y en a bien non. Metteur en scène un peu ce rôle dans mambo yo présenter. C'est ça, c'est ça. Attendez, mambo na luka oyo. Comme maman sex tap. So na bengina. Pour ne pas convoquer vous modo, pas convoquer na ba fiana so sali na bango. Ba on va sali bien. Bon bah ça bien. Mais c'est ça que ça dépend des mesures. À convoquer ba tunyo soana. So moto ba convoquer bango nyonso. Ata 2 jours à parquet, 3 jours na kacha kacho parquet. Moto chanda titi. C'est ça. Na pas so bengi bo pesi conseil que Congolais ko ka conseil té. Moni zigzag les lois changé ben mais sur le roi là. Il y en a bien Congolais ko ka conseil té. OK. Tout le monde a câblé les pirates. Ouais la film. O Diembeli film. Kacho ezate. Ba beti yo. Allez, continuez que boula. Caché ça té. Recevoir au TV na porte. Yaka, qui te tabose là film. Bani ba fani 5 bokita film. Oh na 5e yo yaka. Ba beti yo. Je tant comme bo we bo ba tu kate. Vanda ba betanga. Na zo mutu comme ça ya ta transfert da passe. Mais comment là ce gars on peut se conseiller bo fani bo po nini. Ah Sili. Ya pardon bo fanda 5. Sili comment la matelio. Mon reste likolo ya pardon vandara na ba wana kuta so yo ba jeune no yelanga ngalo ka mbongo la ba je donc déjà ce que rythme de mon c'est ça la même chose au bon de l'année ka biso. OK ya mon ba dokala tilo ba finga madame Belvique Kandi. OK biso ka to ba ko finga tout cela ba en liste ko ba bomba vérité mais ba toujours ba finga pas bi que c'est ça ka ça ba ngolo côté ba za trop sire so ba beng ba pe ba conseil ba uso ba beng ba ki na mbang. Aïe, qui va gagner ses conseils. Oh, la chose à gauche, je peux ce qui s'est passé. C'est président qui moi transport santé. Yo, c'est la moto. On va convoquer par rapport au transport. Donc il y a ça là, bon, on dit pour na, on va convoquer pour moi, cacher bien. Ça, ok, on peut ça c'est bon. Aux gens à pas battre président. Transport est bien man. Moi transport bien président qui moi. Bon, moi ben ça ba comédien na ba journaliste banan. Moi le bima transport. Et ça c'est ça qu'on foutait là-bas du transport. C'est ça. Donc déjà c'est ça qui va me faire on a ko bongisa. Ba bongisa. Ba bongisa surtout so ba ici artiste et comédien de to monaki. Faut muta moi ben le roi nde ba bengisa nde ba kanginga déjà. Muta so on a cadre mon roi c'est ça qui convoqué ngana kanga. Ngana sambwe. Mutu fa bata mais c'est ça qui pardon mais attends na vidéo. C'est ça qui convoqué mutu so atine invitation te kana page ba komika ba besoin mutu mutaye. Na page la site officielle, c'est ça que va commis va bailler. Oh, mais qui m'a c'est ça. C'est ça que bengi va tout coin. Au moins les soutien les médias. Pour ver ngala 15 € la vidéo na sala qui pour asingata ba excuse par rapport à la vidéo. Il y a condamné des ba metteur en scène. En tata mo pe metteur en scène. Il mo artiste après ça peut imaginer pour te ce rôle ni. Tout le monde avait la bande au PC ka ba rôle ya kolia ba foufou parce qu'il y a dit que kotana za ando ça mo bien tant que tu mamba foufou a changer rôle ou pas comment ça mo bien ba comment PC rôle fonctionne bah donc ba metteur en scène ba touté ils a yo mo rondo me c'est ça faut banana ko kanga chaîne ba ko check ba vidéo buzoba ba kangi chaîne wana ba longo na chaîne ba kangi ba tutu ba jouer ba landi réalisateur montage nani ba tutu ba équipe nyonso ba sala buzoba ba kangami le butin ma caméra ce que filmer sexe t'as pas bité sur ce ça va bengi ma sister zongine après mika moi 2 semaines à tourner sur nani mkoloshen pa bengi allo kenene ni ate ba pesinga mo conseil ba pesinga ki d'accord tout auto bon ça tout auto ça mo mania mo prochain tout bon ça na ndenge mo sco bien to beto mo na ndenge mo bien et sinon au monika mo ba mo lo ba ki ate bon ça on ka lo bon mais na ndenge mususu sikoyo c'est l'autre. Et qui non. C'est ça parce que le comité suivait ça. OK. 0 na 0. Elle quoi carburant sur équité parti non faut mon on a arrêt de bus. Transport pesani. Équita. Et bon c'est ça quand on a kuna amam to mon mam susu. To comprendre. Si le ba finga madame Belvique Kandi ti le. Surtout ba papier lombe ba. Ti le ba finga. On m'a pas dans la TV mettre vocal pour papier lombe soi-disant mettre vocal. Soi-disant, pas lui, bien soi-disant maître avocat. Ah bon, il va défendre signor sur papel mbasala. Oh, il a gagné. Ba mémoire nous ça sala wana na mamba. Étude n'enyo so temps on a ça na ba. Soi-disant.
Mais c'est ça qui pète. Ah, qui pète? Bah, oui, quelque part, sinon on a Thérèse à la montée. Bah, oui, qu'ils attendent. Voilà, merci beaucoup. Toujours continuer, toujours. On a sans monter. Tout le solo, il y a Makambo et Zoleka. Tout le monde qui Zuma, Kovanda. Zuma, on est. Ah, bien. Ah, ça bien. Ah, les bandits, tout ce que vous dites. Oui, les bandits, ça qu'est. Eh, ce que vous dites, sous terre. Le ballon. Ah. Ce que vous dites, sous terre. Ah, bien, Zuma. Ah, biboui. Bino ndi bondi marati. Bino, botia bango. Lokola baza ba adversaire na bino. Yango la bomba kenda na lignée wana. Alors biboui, si la ndimaka tangu ya zalaka afungula chaîne te andimaka bandeko na ye. Mais tangu succès na ye eye bandeko ni babo bazoboya kondima tana ye o azosala na monde artistique. Au moins que Bazuma bazalaki mais bayebi na bango te. Ah, ya. Na Satan, na Nzambe na mi komisa adversaire muninga. Satan na mi komisa adversaire Nzambe. Ouais. Pour azalaka déjà ange de lumière, azalaka pembe na Nzambe. Aluka ka kabola lokumu na Nzambe. Na mi créa adversaire, même kana sila. Ah, ya. Oh, mais ça quand la famille botat. Oh, je peux madame Belvikandi. Amoni lokumu madame Belvikandi sa ozwa, ngapena ko kabola ngo na ye madame Belvikandi. Amisala Satan ndenge na ye. Ndaka mabe ba Lucifer, ba diable, ba nani, ba tendesse ba noso na mema bangwana. Siko na ye na madame Belvikandi na misala du vexer muninga. Oh, mais Zuma yebi nete tondeni. Ya olobi mabe pardon. Place on olobi. Manabi eto mo ba makambu ba ye ba to ba ye ba te. Ba éviter. C'est ka éviter vrai. Pourtant ba ke biso to komisa sila roi du vexer madame Belvikandi te. Chomoni bana na Nzambe benga na milimu mabe po Satani ngotika bana na Nzambe te. Eza biso te. Si la nani ngotika biso te. Si la lingane ngotika biso te. Alinga kakotika fe madame Belvikandi te. Po ani souci na majeur zalaka bakabole lokumu na madame Belvikandi. C'est ça. Lokola pe bo bandimela Satan bazali, ndemo po bandimela bazali. Bakenda na ye, balanda ye, azoba diable ni batendresse. Azobi ma Lucifer na ye, azobi ba onani, ba MK ba fome na ye, azobi ba nani. Donc olingo loba sila aza incarné. Ba lolope, bandoki ya quartier na ye. Nzambe na ngai. Pour on tina commenter ba komela ngai. Ngana zo ko insister binga ngai miss. Te miss rabongo te. Ah. Miss rabongo te. Ah. Siko miss azanani. Aza ndoki to aza. Ya za ndoki ya quartier. Démon. Ndoka quartier ba démon zoko ba tendresse. Ya. Bon Zuma pas aza démon. Zuma. Ah Zuma to ko pe na ba ange ba borali ko ba. Ah. Zuma za. Donc siko ongo ba ke sila aza incarnation et ange de lumière. Ouais, alingaka kabolo ko mona bana Belvikandi. Yango sala zala o azawana. Yango créer ba nyoso wana, yango créer ba quick, yango créer ma nyoso wana. Uzuru mama binde. Yango eza vrai. Pona ko luka ko kabolo lokumu na madame Belvikandi. Pas neza kindeni. Po ani mutu moko ba to kumisaka ye. Balobelaka ye. Ndeko babia li quand même na TV kumisa bande. Yango na lobi. Siko bomoni ke ne ba ndo kumisa madame Belvikandi za mabe. Toke na procédure au bango balobelaka. Ba kumisa madame Belvikandi ba do kumisa ye. Bon, est-ce que ba mon était mambo ba sela madame Belvikandi on ba sela on peut kasila. Ah. Oh. On dit ma comme nini ça monter. Mais les émissions ba to défendre madame Belvikandi défendre sila. Quand ma biso le ba to défendre madame Belvikandi. Ba ça ko biso. Des incarnations. Oh, to ba bani. Ah c'est ba chana maloba. Té. Oh, to sala analyse to ndem so benga famille bota la chaîne bo s'abonner bo match ba vie bamba le bango peka bongo. Yango wana pe na mona kilo bolo barake tout le monde famille bota ba komi tout le monde ya baku. Raisonner siko. To kina shalom ko mama nangai. Siko nyoso ana ya bosa ina ye alobisu biso ndenga to comme ça si la différence ba la vie. C'est bino ni bokanga maye lo ba zuma balala wa so lali na orphelinat. Oye ba mambole kana internet ite.
Et bon, c'est un makambo. Ya pardon, yazo sunga bande ko na biso. Sunga ofele na ebi. Tambusa banini kitunga pour sunga bana. So na suka bakabola na bana wana. Mwana zongi pana bango. Mama te yaza na ba place oyo ibomba kabana wana. Ye azwa kabana na bazaka na bagambela banini bayibi so ye papa Zuma. Bayiba sangani bakotizano. Sunga ofele ataka radio tina mutu. Mawe wana Zuma kana radio. Bablo kabana mawe. Ofele pambe papa zate na kosunga ngai batala pe je n'ose me témoigner malamu bana bo fele bo bele bo lesa bango nini batandunda madeswani na soir ba bena pembeni e koti kombe so e koti 60 000 ba petit 30 000 ngape mkolo cop 30 000 fona futa mbongo charge radio oyo micro pe fona somba pile moi pas dépense sur ma sala faut na ba accès mo ba polo pour na koma mo bo fele na c'est bon so batel bi ma deso ngo ba kaboli ba ni ba petana ba fazer ko ma deso bon ba lambela ngap les o rapes so mo ma deso to zuma no pas moi sine mama bébé papa papa uti bulo sungo fele soko la lo fele na fobo sana makam ye yebite ke sila linga kabalo lokumu na belvikande abose non point à peine kaka abose non ndeni c'est ça mambo to bete sonné le qui 20 ans était 20 ans boya bose ndengeni 10 ans ya sala wapi na famille botat ye no de fana madame belvikande amito na ta ko mo ndeni c'est ça mais tiens le mambo na mituna ko mo ndeni tanga ba tout le monde abakuki ya sana ye mozuma na famille bota mende na ba tout le monde abakuki c'est ça na mona zuma teninga kumsa banda belvika ni na TV tina ba video ezali siko na mona internet tenda kumsa banda belvika ni na mona ba registre tenda kumsa banda belvika ni na mona le kechu tenda kumsa banda belvika ni siko ndenge ni ba tout le monde abakuki asa ba yebi mambo bango basala ba miye ba tone za bango te ya ba tumususu c'est ça zuma to no mona famille bota wana yete wana zu o wana zaina famille de zaki zu mande wana ezasko zuma si le garantie faut ba tout le monde ba cook faut ça banana et puis na be on a traité no banane pour yo mona la vol ba tout le monde ba cook yo uta dans famille bota quand est-ce que comme tout le monde ba cook d'aba mona nani biso ba tadinga la banane ça comme ça si la TV bon ma beta le soleil ya géri awa parce que na guerre ya si la na Irsin Pechanga ya géré yaka à défendre Sila mais na série wana ya géré za ki défenseur ya ba comédien amitiaki na nuteke bona la famille botana mpe bandité bongo siko ya wana ba mo diembela o ye pazalaka abakouk révolté baluka bakabala lokumu na madame belvikande yangwana nzamba ko contredire bango lokola satana tilola le kanzambe te si la parole ka belvikande te ba série wana pe si la zaka famille bota o ya famille menga na remplacer nani remplacer si la mais tu mais gérer comme toi ça défendre si la possible la famille bota déjà le roi yo le défendre Tegra kasi na famille bota pour Tegra famille bota ce qui Tegra lola longo a commis à Chanel par exemple quand au boye ça que on a défendre mutaza bakuki jamais on a défendre que na tani Tegra qui famille bota gérer comme toi ça a défendre si la tant si la famille bota tant si la longo musala ngana na remplacer na toi OK alors comme on doit défendre ngasa monter à défendre nani a défendre comme famille bota tokomina suka olobi mabe tokomina suka pardon tokomina biso ba yebindete OK yango biso to akato so ba vérité ba yebite mutu so koma ba kuka yebate pourquoi koma ba kuka ayebindete ami yebi ku dute ayebite menga sala combien de mission na spectacle tu pourquoi koma famille bota o yamba tanas tune pourquoi koma ba kuka baraka no kuna mafingi le kaki so kuna osani finga kaka de comprendre de maman ba ko peut explication clarté ça motozo mo be pardon to ko même so biso ba ma bete to ba vérité kaka ba ko mo liko la vérité biso vérité en to ninga le côté les gars biso vérité ba dernier mot et puis ba dédicace dernier mot famille bota bo consommer film madame belvikande voilà donc déjà ndé to le ba na bino toujours défense sécurité madame belvikande biso to na madame belvikande département de théâtre Congo mingi total ba chaîne communautaire nyoso madame belvikande famille bota botika biso to sala défense total ka bango poto pesa bango ba vie belé ti vrai
biso totali bango po tozwa mamba lokuta balobi toloba bino vérité bino botalaka biso na madame Belvique Ndesile. Ok, c'est ça. So biso pe bongo tala su bango topesa bango ba vie à vrai ba potana robona bango kufika bongo. Ouais. Donc on pesi mbote na manager Tiga depuis Texas. Voilà. Manager Tiga mbote na depuis Texas. Donc déjà mbote na ngali susu na monika mbamona États-Unis on appelle ça grand frère papa Guiba di Banza. Na linga usa c'était Lorian Ngua or noir. Lorian Ngua or noir. Na kombo na makasi. Ouais, Lorian Ngua or noir, PC mbote depuis Gambela. De babijute toi Gambela Lorian Ngua or noir PC la bango mbote. Voilà. Grand frère papa Gilbert di Banza monument ya Caroline du Nord, motema maman Geneviève di Banza. OK. Donc na PC mbote comme la yo. Bana Brazzaville, lelo déjà apporte Moïse Kasson azana bino na Brazzaville. Donc bino bato bana ba problème. Comment qui depuis lundi? Ouais, dès il a comment là lelo. Ah comment lelo. OK. Donc lelo déjà azana bino na Brazzaville, bino nyonso bolingaka apporte Moïse Kasson. Vidéo prophétique au bolingaka ye. Donc déjà Azana Brazzaville, bon contacter le numéro dans la plus 243 89 911 30 56. Toboya consultation prophétique na immeuble Denide. Dans Denide edit na la Mira Wenzoana dans l'arrêt 753 avec les 3 martyrs numéro 340 apporte Moïse Kasongazo yamba wana tongo tipo quoi ofele. Voilà, merci déjà beaucoup. Bato bolinga rabiso il y a Sylvie Njoué Sanganjoli, il y a Sylvie Njoué Sanganjoli, la maman chérie à moi aussi, maman Sylvie Kimpela, maman Gina Mabiala, maman Annie Poutou, donc famille Bota bino tout, donc déjà tous les labino trop beau la biso logo. Bobenga biso to sala ba promotion na bino ba biloko na bino donc déjà et ko sala ba produit na bino nyonso za l'alimentaire, za la cosmétique, za nyonso bobenga biso to za na pona bino. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève des cas c'est l'artiste Je suis Exodo Mikibi. Voilà. Ndenge sa monter à lobby et on a posé promotion, on a posé et là on a eu on a posé publicité HB ezali wana pour na kose la bino ba promotion nyonso. Contactez numéro zali à bas d'écran na yo au kozo manager Tigre en tout cas boko solo lengo kitoko logo na yo kokota mupanjo na yo biso mupanjo ni logo no ezala place wana et kozala kitoko publicité to kotia ngo avant émission to kozala wana pour na kotia la yo publicité nyonso o zali nango bosenga. Voilà les banga suka lelo ezali te, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.